Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Après, on a un décor, makambu vraiment comili. Mais pour vous comprendre, tout le monde a des petites vidéos on a ça. Sur la télé, on son qu'est-ce qui se passe. Mais bon, je crois que vous comprendre petit. Vous avez la vidéo après donc on a expliquer on a expliqué qu'est-ce qui se passe. Mais dans le cas où ce qu'on a vu sur la vie, ils allaient à ma vie, ils allaient à ma lame, tout ira à balaisson. Regina Lelo, maman moi na décor, a meninga. Pourquoi kayaki na makambo na réseaux sociaux? Non qui on passe, non qui on m'appelle. Pour développer en haut, ceux qui bossent sur la vidéo. Bolanda on ngapi na Hollanda. Coucou à tous les de la chou, les de la cœur, les de la love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout, partagez cette vidéo, car il y a beaucoup de leçons. Aujourd'hui, réseaux sociaux comme le collagène qui est au courrier, c'est le mot dans les réseaux sociaux, le mot qui est dans les réseaux sociaux, mais toujours ça n'a qu'ils ont des conséquences. Peut-être Regina, moi, on a décor à Koutanika, donc, une mauvaise coïncidence. Mais les gens ont mis ma peau cassée. Peut-être des bateaux, ça peut-être un problème. Elle est là, le problème. Après qu'on a un jugement, il y a bateau de colonne. Et ça les passe. Alors, pour la vidéo, en attendant, sur le contrat promotion et publicité, ou sur un problème dans la chaîne YouTube, non. C'est sentir vraiment à l'aise à contacter la NG officielle pour vraiment assister. Bon, dans la vidéo, l'explication on va passer à la vidéo est à matanga. Na moi c'est mon casa voisine na ekona. Bon là on a besoin de renchérir et bon to continuer car on to bisa comme ça. Bon là. Mbote bandeko na ngai mbote tozana matanga ya mwana décor awa tozana matanga ya mwana décor ngakomona nga Annette baswasisa biso to vivre événement ya matanga ndenge elekeli événement nyonso to bandi parce que to vanda lupango mona mwasi ya décor o baboti ne mwana mwasi ya décor o baboti ne mwana aza mutu asika na kati ya Angola ya Luanda avandi mingi na soyo awa na Luanda yesika bandeko na mbo yebisanga mutu yesika azwi shock mwana kufi batu baroya ndenge nini po yepe na Luanda yebani na ite matanga pe yepandaka mutu ndenga yebani. Alors biso tozalaki wana tellement tozalaka na ye ne to compagnie ki yeti na suka to consola ki ye to mona ki ba artiste na biso ya Angola bayaki mais baye pa saboter matanga baye na ni fleur ni eloko moko na ebite soki bango babulaki nini baye na ni fleur ni eloko moko baye ka ba chola ba filmer moi ça zolela te moi ça boti mama boti mwana na ye alela mwana na ye te baye ki ka pona ko chola e na suka ba fingi biso ba artiste na biso ya Angola bango balinga ko kunda même décor atindi mbongo te bango ba artiste bazawa ba ko kunda pe mwana décor bakokunda mwana décor mais baye kaka po ba chola mama oyo aza na passe en tout cas esali passe makasi eza pena passe ba artiste na biso ya Angola po changer décor akundi mwana na ye o makambo so etikali o akipaka mwana te o asala ni ngai na yebi yango te ngai azo témoigner ndenge ngai nazalaki na matanga ndenge makambo nyonso bana oleka na ndenge décor azobenga. Donc, ba artiste na biso ya Angola bo décevoir biso bo se comporter mabe ni fleur bo saboter mwana décor na kati Angola na yebite ezapona nini ezapona nini moi saboti mwana ba kopesa makambo epa na bino po bo sala makambo nyonso bino bo sala na compte na bino ata fleur oyo boyaki ka po bo filmer po bo chola mama ya mwana oyo aza na douleur na motema po bo finga ye to regretter makasi bo changer comportement na lobi boy pona matanga ya mwana décor ndinga limita kotika biso
lelo mokolo suka nazopesa explication oyo pona mwana décor o utotika biso molimo ne pema na kimia bandeko boza mitema mabe boye poane bozo tia mwasi o aboti na décor na ba miniature pona nini tango yaki po bo critiquer matanga ya mutu akufeli lelo oyo biso tozo consoler ye biso mutu tikali na ye tozo consoler mama o apetre mwana na ye mais bino nyonso boza te bozoyeba ba effet mwana mwasi wana azoyoka te bozoyoka ngo te natuni boye chaque ekolo ezalaka na makambo nango mwasi o baboti na décor aza mwana ne ya liboso oyo aboti akufi et chaque ekolo loko ezalaka na makambo nango moyen batonga cimetière wana eza te ya mwana moyen batonga ngo eza te boyokanga bie mponga moko nazomiyoka bozosala ngo ndenge nini pasi ya mama oyo auto perdre mwana na ye boomona ngo te pasi ya artiste na biso décor aperdre mwana na ye bomitema mabe boye mpona nini bosala ngo ndenge nini na batémoignage ya mabe siko ekomi lisu libulu batongaki te basalaki boye te bakundi mwana bien te yaya biso tokozongaka na mabele te na bato bakundama na etoko bazaka na sa mabele te bakotonga libulu wana te po aza mwana ya liboso donc décor soka ye po mona bisika bakundaki mwana ne bakokende balakisa ye bisika o mwana apemeli bosala mabe makasi bosunga te aleli mwana te azolela te boye boye mwana wa lokotaki ye ata kutu mwana kolokota ata mwana ya kolokota yaya mwana kutu balokotaka obokoli ye okolisi ye soki aza na yo lisusu koyokaka mpasi bongo mwana outi na libumu na yo na mochopo na yo moko bilobela nini oyo bino bozosala botika molimo mwana na biso epema na kimia botika molimo mwana epema na kimia boza mitema mabe mama papa oyo yaki na matanga boza mitema mabe nana mona ngo te makambo oyo boye na bino kaka kofilme ntina libulu bozofilme mpe omoni kote bakundeli mwana bomoni zamba kote bakundeli mwana boza mayele te tokundi mwana na cimetière ya 14 mutu nyonso aza na kati ya Luanda ayebi cimetière ya 14 ayebi yango bien kote ya bana ezalaka kote mosusu kote mpe ya mikolo ezalaka kote mosusu siko kote bakundi mwana kote ya bana me bokoti ntina cimetière bozofilme na cimetière bomoni zamba tala ndenge bakundeli bomoni nini bosala ngo ndeni bozosala ngo na ndeni botika mama oyo auto perdre mwana na ye aza bien te botika molimo mwana epema na kimia pour favor nada Vraiment triste. C'est triste. Et ça n'a pas si ma casse. Et ça n'a pas si on a décidé quand même là, mais quand on le la moi si j'ai je suis que moi na ya décor à Koufaki.
et basi bakundaki il y a 3 jours passés bakundi mais makambo ezokontinue kaka kobima kaka ezokontinue kaka kobima video bozomona oyo ezali video ya matanga misusu bapubliaki yango mpe na bafacebook balobaki non matanga ya mwana deko mwana c'est un enfant mwana bato bayaki te bacomédien mosusu mpe oyo bazalaka mpe na Angola bayaki te bon c'est pas grave mais eloko moko ekomeli mama ya mwana décor yango nde tolobela sikoyo boza bino nyonso courant que moto ayaki na lisolo ya mwana ya décor na réseaux sociaux eza mama ya mwana décor nde ayaki nango na réseaux sociaux sous prétexte que ayaki koluka solution au soi-disant je n'ai pas de confirmation que décor akipara mwana te alingaka ye te abwakisa ye patati patata et lelo mwana wana aza te molimo na ye epema na kimia aza te donc bazongisi ko foti nyonso ya mwana wana ndenge akufi ezongi na motu ya mama ya mwana ezongi na motu ya mama ya mwana soit disant que mama ya mwana moto aexpose mwana po ayaki na likambo wana na réseaux sociaux yango wana bato baprofite basali mwana wana mabe en plein matanga tomoni ke décor aleli mwana na ye aleli mwana na ye naza na video moko awa soki naza nango bomona ko apparaître awa Souley Kauka akendeki kotala décor décor na niveau ya Kinshasa asalaki matanga asali matanga bacomédien mosusu mpe bayaki ye moko mpe aleli akoki shoko wana te na TikTok ya décor apubliaki bafoto ya mwana ye nga namoni bafoto ya mwana décor depuis mwana wana azalaki mwana mokie bébé étape ti étape oyo donc moi ya mokolo quoi peut-être aza na bafoto mosusu te oyo ya mwana ndenge akendaki Angola mais bafoto biso tomonaki na TikTok oyo décor apubliaki ozomona ke décor azalaki na mwana wana depuis bo bébé ti je crois ba 3-4 ans photo à souka je ne sais pas si on a retrouvé en haut bon on peut l'entendre ah so on c'est qu'il a retrouvé en haut à partir kaka ya moi vidéo on a décor atiaki ils ont faire défiler ba photo ya moi na ye depuis mon bébé ti je crois 3 ou 4 ans pour moi na kofi na 6 ans bah tu vas continuer moi confusion toi maman tu viens nous dire que décor akipara na te mais ce que ba photo wana azu yango wapi na ba commentaire bien sûr parce que moi si on a eu ça l'analyse na na moi place on a tiré et le konanga bon je peux aller encore loin pour dire que ma photo peut-être au moins nazaye moko et rose maman peut-être a publié qui mais ce que au décor azana mwana kasi au décor azana mwana le mieux le baki décor quelque part à reconnaîtra ka mwana wana et que ti balingi ba bimisango que décor akundi mwana te décor akundi mwana te ndesco place makambo ye kobima eza na mwa vidéo moko monaza nango je crois eza 6 minutes mwana mwasi moko azalaka proche ya mama ya mwana décor oyo bazani kuna na Angola nde azomeka kopesa mwa explication et bato ebele batémoigner oui il y avait un problème oui décor n'envoyait pas l'argent là on peut pas mentir on peut pas dire que cette fille a menti qui non de quoi avoir qui peut mentir oui mais non ils ont makamba lokuta décor akundi mwana na ye décor asali matanga na ye décor aleli mwana na ye mais na oloba encore plus loin oyo ezalaki vraiment entre bango mibale oyo esalaki ke babenda na bango mibale na mwasi na mobali bango mibale kaka baoyeba bomona omoni babandi koaccuse mama ya mwana décor ki aleli mwana bien te
c'est comme si yende mtozaki na besoin mwana wana akufa yanga yaki na wana réseaux sociaux asepeli naza mama na bana pe ya 6 ans soki nazalaki mère célibataire ngane munafanda na bana eki moko ya bana za lisusu te papa oyoka pasi me ngana oyoka pasi koleka papa bon toki exemple moko typique kaka ya décor na mwasi nde otokufela mwana wana décor aza ofaa na mwana te mutu aza ofaa na mwana nuit et jour ezalaki mwana mwasi wana ye mutu aofanda na ye butu na moi wana peut-être malade oyo ememi ye miza na malade mosusu ebomaka nango neti bafièvre barhume oyo dérange bana biso bamama toyebi ke na butu kolala tosala mpenza baveye mpenza mpo bondela kaka mwana wana tu veille mpo bondela mwana wana eke lelo mwana wana aza te ndenge mwasi ya décor ex na ye wana mwana aza te na mwana mwasi wana na décor moto akoyoka pasi eza mwana mwasi wana décor ye na mwana mwasi na bakabwana décor na mwasi na ye baboti nano te décor afandaka na mwasi na ye oyo aza na yango bafandaka bango mibale na quotidien na bango mwana na participaka te aza te aparticipaka te aza te azala na bango te oui décor akofandaka akoyebaka ki j'avais un enfant oyo bakendaka ngola na mama na ye akufa me mama ya mwana na ngola soki lelo nzambe asali ngolo alongwa ngola aotikana bosana mwana wana te aovivre nango vie mobimba natieli bino video oyo mpona nalasa bino combien congolais amotenga mami naotiela bino volume kala mingi te mais avant natiela bino volume nalingaki tomeka un peu kotanga quelques commentaires nde bato bazali kolobaki décor amona bolamu te akipi mwana mwasi wana te ti mwana wana akufi atindi mbongo ya matanga te bato akomi koloba azwaki mbongo epasule ekauka aprofita asalisi matanga mpo ye na mwasi na ye wana kongo balia mbongo naotia yango me nakotia su témoignage wana nakotia lisusu explication ya fille wana oyo bazalaka na ex ya décor wana na ngola ndenge aza koexplike bon nakozongela peut-être selo explication na ye alingaki bacamarade ya décor ya ngola soki bacomédien mosusu ya ngola décor anga bimi ça fait combien d'années décor aza légende na monde ya théâtre te combien de comédiens oyo bino bolingi oyo bakozala kuna mpo akende otala mwana bahonoré mwana on va arriver dans ce sujet là décor akondi mwana ye décor alie mbongo te na nsima ya mwana wana kolia mbongo na sasa akolia mbongo aza comédien mwana akufi bakoya bakoassiste ndenge bato amonaki sule kaoka bandi kofinga mwasi ya décor ya ndaku bolie mbongo na nsima matanga mwana décor ebaki mbongo wana ekokita te mais mwasi ya décor bon ex ya décor ya ngola azwaki quand même mbongo totanga commentaire oyo ngai moko ami ya mama ya mwana oyo nazalaki toujours na matanga boyebi soki mwana mobali ya bato atindaki combien mpo bakunda mwana na ye nyonso eza ya koloba te oyo ya motuya eza ke akundami epuis mama ya Rancia Regina awa aza na famille te eza normal bato bazala mingi te na matanga décor atindaki mbongo bien mpona kokunda mwana ye botika bilobela kobimisa bato mabe alors mutu mosusu alobi kaka décor yango aza millionnaire kaka ti pourquoi oyo soki tombo eza soki ndenge nini Merciana Molera banda kala wana azalaki wapi mpona asunga mwana ye mais pourquoi pas ayaki mpo akunda mwana na ye aussi longtemps que mama ya mwana aza na famille kuna te omoni kotana na orépondre décor asi abala mwasi ya décor ya ndako nano aboti te
nana boti te oui Angola na Kinshasa eza musika te akokenda ngo akozwa visa akosala nyonso na ba relation aza na nde to mona esule kaoka azoli kutu ba minika bongo ba visa et tout eza na impossible te eza possible mais est-ce que moi ça décor alinga décor atika penda Kinshasa pa kokunda mwana na Angola tout le monde a na ba province mususu bo tout ça chose na Congo mais papa za par exemple na ba Congo maman za par exemple na Lubumbashi mwana kofi papa pa comité ayo koma peut-être après côté wana peut-être décor azaki na dilemme moi c'est andako to mama ya mwana ndenge mwana na kofi ye na ex ne wana relation ici la raté ici et là on a éduqué que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tout concourt au bien. On ne sait pas pourquoi cet enfant est parti. Peut-être c'était aussi une manière de libérer moi soit à côté na mobile monsieur soit balaye. Abo ça na décor. Abo ça na moi en été mais pour le moment ça me da permettre en gros. Et ça la bon et ça les mabongo. Pour hasard peut-être na ba plan monsieur. Nzamba za na ba plan na au biso to éviter. Au biso to imaginer que plan na e kokko ça la bongo. Alors, je ne suis pas mieux placée pour commencer à juger. Pourquoi est-ce que des corps à Kender Kokundamo en a été? Vraiment, le banane. Des histoires comme ça. Laisse-moi aller, je suis en train de chercher notre commentaire. Après, ma tante a conseillé Amina Yo, pour ceux qui battent Bazolo Babo, ils ont dit ayaki na makam na bango na réseaux sociaux. Yango ba effort na nyonso izobima zéro. Na Luanda traitement ya bien ezalaka te vraiment Angola kaka awa décor aboye kokende kokunda mwana na ye mibali alors naotia la bino vidéo explication ya bato bazana Regina mama ya mwana décor na Angola ndenge aza ko expliquer ndenge azoloba lelo ba accuser Regina wana alati chapeau na makambo nyonso tozwaka mwa baleson tozwaka mwa baleson na ata na likamba mabe ata na likamba malamu toyebaka kotire baleson yes leson ya likambo oyo eza ke peut-être Regina amonaki peut-être ezalaki solution koya na réseaux sociaux koexplike makambo ayebaki te ke likambo oyo ekoma boye ayebaki on te lelo ntango likambo ekomi balatisi ye yango yo nde moto bobe mwana commence à la pointer du doigt peut-être cause oyo ayelaki na réseaux sociaux mosusu mpo azwaki na ye mpe solution te mais lelo foti nyonso ezongeli ka ye moko aporte choc wana vi mobimba culpabilité wana elati ye liwa eza liwa eza na mama kombe baya mpe na réseaux sociaux te baya mpe na réseaux sociaux te me bana bakufa misu mpe baya mpe na réseaux sociaux bana bakufa mpe te bana bakufa mpe te bayaka mpe nomona ye mpenza bana bakufa te liwa eza liwa mais eza mpe na makambo mosusu tokoki mpe kaka koencourage te tu as un problème avec le papa de ton enfant ou la maman de ton enfant pourquoi venir avec sur les réseaux sociaux osambwisa moninga bafamille bazala wana kaka mpona koarrange tozwa baleson ebele tozwa baleson ebele ntoka nzambe ayoka mawa nzambe ayoka mawa eza pasi naotiela bino molanda ngo nga mpe naolanda na bino mwana mwasi oyo azomérite kimia ye nde moto aperdre deko akoyoka pasi mais ye nde moto ye nde aperdre trop même trop po ye nde moto azalaki na mwana deko aosentir pasi mais aumia na pasi wana te mpo banda ofanda mwana te na motu nakobanda mwana nanga azalaka na ngola mwana si akufa mais mama oyo aza na ngola kuna ye moto mwana nga atikali na ngola beaucoup de regret tozwa baleson mama bombaka
mwana mwasi lelo amemi ngambo apamba peut-être na famille pas décor yango bango nde bazalaki na tort mais lelo mwana mwasi bato amemi ngambo pani ekwele na motu pani ekwele na motu nzambe apesa ye seconde chance nga na assure ke mwana mwasi azwa mobali na ye ya bien mobali aye apesa ye piki ekozala mpe bien bolanda video nga mpe na olanda na bino bolanda mbote bandeko na ngai mbote awa toza na matanga ya mwana décor awa toza na matanga ya mwana décor nga komona nga Annette baswasisa biso to vivre événement ya matanga ndenge elekeli événement nyonso tobandi parce que tovandaka lupango moko na mwasi ya décor oyo baboti ne mwana mwasi ya décor oyo baboti ne mwana aza moto asika na kati ya ngola ya Luanda avandi mingi na soyo awa na Luanda ye sika bandeko na boyebisanga moto aye sika azwi shock mwana kufi bato bakoya ndenge nini po ye mpe na Luanda ayebani na ye te matanga mpe epandaka motu ndenge ayebani alors biso tozalaki wana tellement tozalaka na ye nde tokompaniaki ye ti na suka tokonsolaki ye tomonaki mpe baartiste na biso ya ngola bayaki me baye mpo basabote matanga baye na ni fleur ni eloko moko nayebi te soki bango babulaki nini baye na ni fleur ni eloko moko bayeka mpo batyola bafilme mwasi azolela te mwasi aboti mama aboti mwana na ye alela mwana na ye te bayeki kaka mpona kotyola e na suka bafingi biso baartiste na biso oyo ya ngola bango balinga kokunda meme décor atindi mbongo te bango baartiste bazala bakokunda mpe mwana décor bakokunda mwana décor me baye kaka mpo batyola mama oyo aza na pasi en tout cas esali pasi makasi eza mpenza pasi baartiste na biso ya ngola mpo bochange décor akundi mwana na ye oyo makambo so etikali oyo akipaka mwana te oyo asala ni ngai nayebi yango te ngai nazotémoigne ndenge ngai nazalaki na matanga ndenge makambo nyonso banaoleka na ndenge décor azobenga donc baartiste na biso ya ngola bodecevoir biso bose comporte mabe ni fleur bosabote mwana décor na kati ya ngola nayebi te eza mpona nini eza mpona nini mwasi aboti mwana bakopesa makambo epa na bino mpo bosala makambo nyonso bino bosala na konti na bino ata fleur oyo boyaki kaka mpo bofilme mpo botyola mama ya mwana oyo aza na douleur na motema mpo bofinga ye toregrete makasi bochange comporte nalobi boye mpona matanga ya mwana décor ndenge avitaki kotika biso lelo mokolo asuka nazopesa explication oyo mpona mwana décor oyo autotika biso molimo ne pema na kimia bandeko boza mitema mabe boye poani bozotya mwasi oyo aboti na décor na baminiature mpona nini ntango boyaki mpo bokritike matanga ya moto akufeli lelo oyo biso tozokonsole ye biso moto tikali na ye tozokonsole mama oyo apetre mwana na ye me bino nyonso boza te bozoyeba baefe mwana mwasi wana azoyoka te bozoyoka yango te natuni boye chaque ekolo ezalaka na makambo nango mwasi oyo baboti na décor aza mwana ne ya liboso oyo aboti akufi e chaque ekolo loko ezalaka na makambo nango moye batonga cimetière wana eza te ya mwana moye batonga yango eza te boyokanga bie mponga moko nazomiyoka bozosala yango ndenge nini pasi ya mama oyo auto perdre mwana na ye boomona yango te pasi ya artiste na biso décor aperdre mwana na ye bomitema mabe boye mpona nini bosala yango ndenge nini na batémoignage ya mabe siko ekomi lisusu libulu batongaki te basalaki boye te bakundi mwana bien te yaya biso tokozongaka na mabele te na bato bakundama na etoko bazaka na sa mabele te
bakotonga libulu wana te po aza mwana ya liboso. Donc d'accord soka ye po mona bisika bakundaki mwana ne bakokende balakisa ye bisika o mwana apemeli. Bosala mabe makasi bosunga te. Aleli mwana te azolela te boye boye. Mwana nga lokotaki ye ata kutu mwana kolokota. Ata mwana ya kolokota yaya. Mwana kutu balokotaka obokoli ye okolisi ye. Soka zana yo lisuto koyoka kapasi bongo mwana uti na libumu na mchopo na moko. Bilobela nini oyo bino bozo sala. Botika molimo mwana na biso epema na kimia. Botika molimo mwana epema na kimia na kimia. Boza mitema mabe mama. Papa oyo yaki na matanga. Boza mitema mabe Nana mona ngote makambo. Boye na bino ko filmer tina libulu. Bozo filmer pe omoni kote bakundeli mwana. Bomoni zambe zamba kote bakundeli mwana. Boza mayele te. Tokundi mwana na cimetière ya 14. Mutu nyonso aza na kati ya Luanda ayebi cimetière ya 14. Ayebi yango bien. Côté ya bana ezalaka côté mususu, côté pe ya mikolo ezalaka côté mususu. Siko côté bakundi mwana côté ya bana. Mais bo côté tina cimetière bozo filmer na cimetière, bomoni zamba, tala ndenge makundeli. Bomoni nini? Bosala ngondeni. Bozo sala ngona ndeni. Botika mama o auto perdre mwana na ye azabiente. Botika molimo mwana epema na kimia. Pour favor. Nada. Bolandi nyonso totira ba leçon. Likambo koza grave ndenge toyebaka ndenge nini ya kogere yango. Mpona moto mosusu akosala eloko epesi nango te, epeli te, esote te. Mais mpona yo ntango osali yango ya yo esote, po Nzambe peut-être aomona lokwa bato nyonso te. Na mokili oyo moto na moto azalaka na destin na ye. Biso nyonso toyaka tozala na destin mo te. Mona moto aza na destin na ye. Mona moto aza na propre histoire na ye. Histoire na yo eza histoire na nga te. Nga na koya na likambo na nga na réseaux sociaux epeli te. Mais yo koya na likambo na réseaux sociaux epeli. Ya ndenge moko na succès. Alors tout tirer la leçon. Beaucoup de courage à la maman de l'enfant de décor. Ça va passer. Ça ira. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais la justice de Dieu. Dieu est pour le compte juste. Attends, les semble être. Mais le fond du problème, Dieu qui connaît. Nous avons justifié à Rabatou. Vous savez que nous avons justifié à Rabatou. Batte belé balingeba bongate na ba vie na bango. Parce que motema ya mutu. Et ça les maté la plupart mutu mutu. Asa déjà na moi motema na moi ya mabe oto bota manango parce que la nature de l'homme est changeable. Seul Dieu ne change pas. Beaucoup de courage et surtout à décor aussi. Peut-être on l'avait mal jugé, peut-être aussi non, mais le jugement c'est toujours comme ça. Le monde dans lequel nous vivons, c'est toujours comme ça. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Pour le contrat des promotions et des publicités, je suis disponible. Si tu as besoin de coaching ou d'une expertise sur ta chaîne, contacte-moi. Si également tu veux monétiser ta chaîne, tu as 1000 abonnés, 4000 heures, mais tu ne sais pas comment le faire, contacte-moi. Nous allons te faire un bon travail. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous.
Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.